Ba Robinson Tara leader a Yenangolo na Simanani. Fali Poupa merci mais to kanga au goût c'est jour mais kaka o lobi maloba mabe pona Fali Poupa. Tobi misaka concert à Bercy. Ndeka ba ndeko kumbo si pe na vini ma ya ko beta Bercy. I'm so beta au limite. Chers fidèles internet, moi de la bienvenue sur Congo Ziboulamé sur TV. Je dis aussi un grand merci à la patronne de cette chaîne, à Combo et à la reine Adeline Omba. Je dis merci à toutes mes fans, parce qu'on va continuer toujours au Lingangaï. Et à vous, à toi Trifen Bakaka depuis Turquie, pourquoi pas à toi Jay, pourquoi pas à toi Claude Kiala, na Bossanioté, tonton Franck, tonton Swag. Et wana mon ici se dire à mon samba, moi si béton Barbie, oh wana moussoana à la démarche des caméléons, à mon l'adore Sakunga. Je tiens toujours à vous dire de vous abonner massivement sur Congo Ziboulamé sur TV. Na boule toujours toujours zibulamis dans toujours fongolamis toujours na plateau na zanga moté na zapena en confort en chroniqueur na combo ya Vasco de Gama na kanto développer trop ça analyse azo ça a déjà entraîné Vasco na kanto ko déjà na plateau. Bonjour Vasco. Wow. Oh, ils a frais hein. Eh ya boy bazua. Bravo hein. Ya solo. Pardon, zora te kaka bien ko. Te kanga. Te kaka bien. Te kanga te pardon. Hein? Te kanga te pardon. Oh, te kaka bien pour ça là, na mino antena téléphone ça l'autre. Na bata poto. Oh, bobe so. Te bata YouTube bazaka na bata poto. Oh, ata muto na boma pe boko ça na téléphone. Kana téléphone. Et ça l'autre hein. Yo aso moi, yaso. J'ai apprécié. Tu apprécié ni? Ki bo moto na. Taye. Ki bo moto. Elle bampa a ebisenga mais et ma solo na moni ça va. Ça va. Mais ça va hein, ça va. Mais nga kende pas mal la reine té hein. Nga eza naturel. Bo batu bakenda kuna basala ni. Et puis m'a répété. Bon parce qu'on est avec moi entre parenthèses bonne santé. Ya impeccable, Dieu fait grâce donc tout vivre boira, ça va. Ça va. Ba faire kende bien. Ya très bien malheureusement ba ibenga des machines na ba blom sous ba micro mais na ebi ke bato belé bolo ba no chaîne na la lisi chaîne na elali boye on entala bon na mona ramba moi sinzambe moi sur Londres Fukamela na sia ba belé wani lova donc wani lova moi sinzambe na pesi mbote sur Nathalie Boititi étoile au-delà de la sublime depuis quelque part depuis Canada moi c'est au banda botamati le la tara Adidas donc ba ibenga ba bloro maintenant ça remontada bolanda ngape Vasco quand on a Congo Zibula Congo Zibula ngape Vasco bolanda ngana HMTV 1 veut dire 1 to benga 1 HMTV 1 donc ce peu moi na yebi ke ba détail na opesa mais siko mikolo na zongeli tara l'homme de nganga mikolo nganga nganga neti ba denga ngamo ba benga nga na ba émission lobby dégâts. Bon parce que tout le monde qui grand concert mon fallait à celle qui exploit na Bercy et bandeza qui facilité pour tout le monde qui va combattant ba télémela qui en gros vraiment ba boya qui vraiment un concert et betama mais tina dernière minute ba kamwe fallait petit concert donc fallait ça qui têtu petit concert penza nanko oko loba nini par rapport à analyse le kwana te fallait peut-être concernant côté poto ya mutu te mutu mo te ki no koko na bango troisième génération na e o koko ya koko ne mo boetara na poto donc biso tout okenda en plus tout oketo tika ba maman na ba papa c'est pour une chance ba bengi so pas papa na maman bokomi kuna me boute wa kisasa poto ya biso te poto ya ba français net exemple français ya ba français ba citoyen français o déjà mona français ya mwindu au français françaisement ya te no français na teinture ya Pogba au français alors colocante azala raté au français à couleur teinture colocante a raté français il y a Elongloro Bokechu a raté un français à Elongloro Bokechu a changé de nationalité tant a changé de nationalité comme déjà carrément il y a un pays wana te double nationalité carrément te malgré Europe et un pays vraiment trop démocratique mais maman
On est français, tu es commandé par français. Yo c'est là, yo quand si chinois mon besoin ya comme congolais. Hein? Yo quand ça les congolais qui congolais. Oh. Oh, c'est là, chinois na soka ya comme congolais comme na passeport on est ba chani congolais. Mais village na bango boye na kozonga pe moyenedi tu na bengi bakoko. Yo kozonga pe o ne Lubumbashi yo po kozonga za bokechu o ba combattant na. Village na bango na France ya village. Baba natif ya mbugani. Baba natif ba congolais yo déjà yo moni o banu neti bokechu amuta Équateur. Yo ba sur Équateur français là. Équateur, France est en Équateur. Jamais. C'est au province de la France comme on a Équateur. Et arrêtez. Concert a fallu les cas impeccables. Baba qui n'ont bien a fallu pour pas. Ça trop mystique. Pourquoi ni bokecho a télé qui concert wana? T'es marrant bout de gestion là. Tout faut l'arrêter déjà les lagues coquilles. Tout faut l'arrêter. Les lagues. Allez là, il y a 5 ans, Nzamba Zalara na epo aller là qui. Mais to senga po bokechu banda kenda poto na kenda Londres te. Si il fallait pour pas déjà ba o 4 ça, ba yasko Londres. Tout monde peut na Paris na concert à Bercy, tout monde peut présence il y a ba artiste, tout monde présence il y a Robin Omundibu, tout monde il y a Jenny, tout monde peut Jenny Fiwa na bina wana. Ah ouais. Et ça là quand même moi bon bah ça qui enlever les rideaux et à concert. Ah. Si on moni pe leader o mi comme ça leader o finga o bato ba leader mususu yo ba o memo na saki o yepe ba beti o bando beta playback ba katele o rideau mi o kapé soni tango o finga o exemple Fabregas bo ça ba guerre pourquoi mi bon faut te pe musique on peut beba nango hein musique pe beba nango faut te po sera kala leader ba memo ngulu parce que ba kala nanyo na o boka te na lo ba na Robinson leader peut faire sonner ba journaliste ba même bangulu tokende biso tokende bangulu yo pe lisu leader soko tali pe boyo ka fier impolitesse bassesse ya na mutu ya mutu lokwa obeniama mais na suka nango ngulu fali pupa Robinson yo matokango good mwana wana ya mutu boy afinga fali nanyo on est fali pupa na chance te fali pupa mwana wana nyo mutu wana mutu mutu azaneni mwana ngana nga innocent ngana innocent o bela innocent bi wa leader amne na mboka na biso ngana nga innocent na mambo tout donc on dit fali pupa oyebini fali pupa faut pas monde atika ne royede bato po aida onini ba série nini nani ba série nani comme nani c'est lo atika na jean moko na ketch moko na bandal c'est lo souffre fort mutasala remontada tombola nani fali pupa mais na suka kinda obimela fali pupa ra jaloux fali pupa bu azu so atel bo mwana wana banda o poster ti petit pas zuma na suka asale ki grodo fali pupa amema ba camarade beli na potolelo bango wana o ba bimi ba combattant na concert na kasi mutema malamu nzamba tiaka tina ete ya osiko pe na zolo bate mama neti Robinson yo makoni yonde to kangyo good en plus yo makambo to sala ki otara ki no sake ninyo ye na lista zaki na suka kabuya ti weke mone cartonné minye bina nanga weke bouger ki pe na 7 ans leva ki rideau to que la ngo pe mo soni se pe o tenga na uta wenge yo uta wenge we ranson na beta mo na 13 ans we ranson na bimisa ba faire ba Jackie ba Lacoste na générique ite ba faire go la génération ya we ranson o ba misa o we ranson na bimisa liboso ba eba na générique ite Bill ne muta eba na générique we ranson na bimisa ba misa o bina Bill Clinton a eba na générique na intervention rapide mais oui ba faire go la ba eba na intervention rapide ba eba na o bina ni na Chantal Switzerland suka na rumba mais yo nga na uta wenge biso to ba to shote un beta pe ata mo rumba moko o te na ozala kota fali pupa o si ozolanda pe exemple te o mona maki no mo anisa o sentir un mo fly un mo boye souci one love o sentir fali pupa identité ete ke no la biso ka bon na fête sango peso to ye bandaka to banda obina lokwa ba maboma ti na suka to kina ba costume na biso ba kanga to lingi ba loyenge te to lingi ba nzembo ya show to lingi ambiance te yango ba musicien mazo bimisela biso kaka ba nzembo loyenge ya show te fali pupa so lo bata mso na mobali te so to mso na mobali te poza miner mais so miner yo yo boyo za manger
Oh, yundo bona ba 16 ans ba. No monde ko sala bato. Après ba kanga tata bato na famille na bino ba bimisi âge no normal o 16 ans. Mais na minute mais na minute so boya ki 16 ans na o. Mais tant ba kanga tata bato et comme que no famille ma o ba bimisi certificat ya nini de naissance o 16 ans. Ba ba fonda. Kasi mbongo te ya. E kama copie te mo te liane pe azani de manja makoseka ke. Baba, eza na ka copie. Donc bino boko ma na ba sala. Tulinga suko kola te comment tika kana bilonga ba bébé. Neti rolinga nde batata te ya mabe comme conseil na parce que rolinga batata te. Yo linga ba ujana bano ba mikie wana. Batata ba yibo makambo. Rolinga bango te. Linga bango te. So rolinga mukolo bozane ata mukolo kara ya moi 10 ans. Moi 5 ans. Et tu que nous lingi au mobile mobile boani ne kara 42 ans. Moi on a te que nous allons soumu mabinope. Donc ndeka to banda lo ba fali pour pas bravo. Big up do Bercy ma 100% et Simbi. On sentir. Donc ba te bele ba ransa ki Simba en plus spécialité. Il fallait pour pas les 18 azan en martyr. Na bi ke ba te bele. Na bi bébé. Ya kitoko. Donc on a dit que bateau bébé ba do ka fali pour pas on sané ba sentiments za kala ya pona bi sera ba kofi ba we ranson et banda za so ba kepoto so ba e fo ba beta martyr comme fali pour pendant qui non ba bimisi programme qui non les 18 martyrs et ça là vraiment bien et ça là bien bravo na fali pour pas bravo na ba artiste na biso tout we ranson papa Hervé héritier wata ba tout dans Fabregas donc batutu mais ngasi ko na ngasi ko ba défi fali pour pas na défi mutu musupe ke no bonga pe Zénith ba kombata balo batenga na obeta na suka pe beti mais tout le monde est présence à Ken Pen à Paris oh suka poto Ken Pen su batu fort mais lobby a Kenya ninyo na Kenya na bamsu lobby a Kenya na ndenga conférence ba baba misu ba lobby a Kenya kingulu misu ba lobby a Kenya ki bomi ton azongi misu ba lobby azongi parce que koki kuna te ba refoulé rimar ebimi ebele Ken Pen bravo babi filmu na filmu babi pito pale bravo talomoni poto ko kendango ya GT preuve anitara Robinson asali ba succès o miso na miso nini mais poto boye pona eselo akangama ana kisasa kenda poto na ba tirki na nenga ba tirki o rodinda pe na mai malgré ngamo pe na okeka na nzela tirki ya pour que na concert héritier te nga na voyage na ok tirki mama paso ka nenga na kisasa boye bino botikala alors que na Turquie c'est tout dinda na mai to dinda mais héritier pas na concert na Turquie ouais donc na ebiki na Turquie wana Istanbul bato belé nga na ramuta mutu te bato ba comprendre nga mal bato belé boya concert héritier moi na mboka surtout ba congolais bato Paris na ebiki ba okatsa pour ba bien centre Belgique boya Nancy ba belé wani lo vraiment sinzambe merci pour tout donc héritier wata makambo bato be bakanisa ki no nga netika ki no moi jar par rapport héritier wata na euro na boye héritier wata na bina euro to 18 heures moi na euro héritier wata na be dondo na opo ba Robinson tara leader ba a yenangulu na simanani fali pupa merci mais to kanga o goût yo jour mekaka o lobi maloba mabe pona fali pupa to bimisaka concert à Bercy ndeka ba ndeko pumbo si pe na vini ma ya robeta Bercy au limité point na kisasa kutesika wasala succès na atakuto mwenda kumobo ya 45 personnes abeta te et bo siko ki obeta yo saka na Bercy à part ba wera à part JB papa wemba Kofi wera te Kofi Weranson JB Mpiana papa wemba à part bango 4 bato babeta Bercy 5e ya fali mais to moni peut bina filer pe Nicolas pe na moto mabe ya rumba. Ouais, bien affilé, ça va, bravo. Tara Aza jeune Rwanga. Fabregas a formé. Ouais, Fabregas ma bravo. Fabregas a bimisi ba misena olega ba mikolo na ye. Wana mangala raso mo siko. Iko ninde sinani. Te ba misebe. Te na ba ngala bo kila mutu te ngala lo ba vérité. Oh Fabregas zila. Oh est-ce que yo ba teke nona kisasa? Fabregas a bimisi ba misera oleka ba viene belé. Koleka ba misé belé pe ba cha ba minoko na ba kisasa. Te a rotanga ero za toi erne. 18 heures moi. Netina. Weranson zela zala na bisolimbisa. Weranson a loi loi mbo mutabimisa ba mission basala succès koleka batu tout era wera.
En plus ba ministère retraité ba ministère mo boyono ke na poto tika lo vandi komi na cop mo boyona biso ba tokenda na ninga cascade po ba ministère na neti ba soleil banani ba soleil banani ba ministère belé ba quartier latin o ba kende yo kansi ba sala rani era ba misala osenga pe na kina osala neti nga na obuleki na so na komi na London na wanda komba na bala 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 makwa wa bana otika mbanga mama bambi journaliste msukutu bake kutu poto baoluka kutu zemi po bazo mukanda bazwa te oya solo boyo yebi te baoluka pa zemi penza oluka na torche osala ba jeune zemi obota aza mwana moko wana mwana yumo muke boyo mwana mukeni ya solo wana mwana aza na mwana moko ya solo abota aza na mwana moko ya solo oui c'est quoi miner en dessous te aza mwana moko père osepena na peso na mwana moko mobali. Ah bon? Comment bébé là? Olian Bidoya. Ah, Olian, bébé Olian. Donc, ça c'est papa Vasco. Bisous. Ah, mon bali. Non, donc, il m'a fait tout ça là, on câble jour tout le monde. Eh, mais beaucoup de monde qui m'a mbala na magie non se peut tout l'année le roi violet. Pour dossier pas Elian on se les gars. Oh, 5 ans plus tard. Eh, yango. Oh, yumo mukibu wasu na 19 ans. Mbala c'est 16 ans, mbala mabotsa na âge. 14 ans. Bon, putain, ma belle. Donc, tu vas dans le barouni. On a bien affilé, a bien ça va nani. T'es où en son mutaleki, mutabim ça batu kolera où en son. En plus batu zela Ferrego là, héritier watana be. DJ la cause batu ça la succès ba Robinho. Au monde. Bah où en son abim ça batu sur au quartier la terre muta à sala ba makambo. Mutu oyo. Au moins par rapport à où en son. Mais regarde d'ailleurs on a les sous hein. Maman tika mutabato tika sarba aluka na mukanda euro toi er 18h mayo kana soutien to yoka mama soko ke poto kufi ma kufi o ibo ba se arani na vie de star soko ke poto to bosani o ça atanga personne ke poto bosani nga abisa ko combien d'album moko mi balé wana éviter euro toi er 18h pardon to beta maso ba fali pardon na ba faire gola na ba ensemble je suis des nuances Ferregola, bravo, générique qui te remet, les a poussé. Générique qui m'a blessé créateur, ma sonna sika, ça va, c'est bon. Mais au chango ma poids, Ferregola, bah ministère lelo ya Ferregola na oka monde ba aider les sous Ferregola te. Série to ba Nicodème baza ba Chikito baza, baza ba poids. Donc kuna na reste Ferregola on dit tikala ka gi na marque house na nani. On dit tikala ka marque house na gigola na nani. Nanani c'est là on dit Guina nana les sous Guy ma pour mutabunde la faire rigoler à marque house na moi muke Guy nana les sous na Blaise créateur ba misa faire rigoler boye des leaders te o chapoa bolinga te ke na bino boya ra rolia na sani ba lambeli bino te ya ra bongo te donc ce makambo do marque house bio ce ba mbisi bino na vocal na mo faut marque house ba ndawleka na tefa imba vocal abeta kitara imba vocal wana ezala te Marc Aouzma, bravo. Ferrigo Chetani, papa Valinga Ronatina, bravo. Artiste toi bon Marc Aouz banda au sentir il l'homme malgré abundana ba misa fali encore ba uta Paris en Londres musique ezonga bien ce gars ba été to bando oele la o afingi ma finge silit ngala zela Gino Liakaya et comme Marc Aouz alobi Gino Liakaya ezala bien ngala ngamba bongo je pose la charge ya chroniqueuse ni on a posé question. On a rappelé charge à chroniqueuse moko. Na ki oza charge ya chroniqueuse. Donc veut dire le roi ngana charge na. Même si vous avez sous charge à Karine Mokonde, même si ya Gloire Lang, même si ya Grace Mbindi. Bébé héros. Autant te tara sontaibo. Tanga. Oh bah ça là-bas. Basini kombi ba charge ya Karine Mokondi. Tomoni ba chef Mokondi Fenek bazali ba charge ya Karine Mokondi. To sola na Fenek bien tika na yo lo ba mabe pamba. Bango ya sentiment na ba sala mutu na mutu za libre to na démocratie. Nga Vasco de Gama na ki za charge. Charge à mutu. C'est la héros to erni. 18 registre nga na za charge. Charge à nani? Nga so na charge c'est que fona za charge à Messi. To Cristiano. Naga za charge ane mutu mo bwa kufa na déjà kuta amiko tsena cimetière comme pola bino bo luka bo ressusciter Hein yo mona sika ko tsena cimetière Quand on voit le belo aussi que aux
bato mosusu basila déjà tobeta masolo bato déjà balekana te tobeta bana bana actualité Grâce Mbindi a côté déjà Paris. Nani? Grâce Mbindi. Grâce nani? Mbindi a côté déjà Paris. Azena Grèce akangama kuna Mexico. Grâce Mbindi. Grâce Mbindi. Gloria Olangi kutu. Ah. Na confondaka excusez. Ah, Gloria. Ah, serre ma biso luka vini kaka. Omo ya ba mnoko to chaka ya. Confondaka Grâce Gloria mona ya ba ken piana za esprit ken piana ke poto pa zongi. Poto botala nde bato mosusu bakenda banzela ba Russie. Bakota ba Paris pasi talelo mama finga tutu banda kanisa boleki batu na succès boleki batu na bambongo me bapoto a pasi bokende ngape na okika tirki to kutana bango kuna ya bravo luka vina e amoni kino vi pe mbali trop fort madeso bana babi japonais waleki bango oh les ambiance sur plateau hein vous comprendre que balabala donc mo bambote suka donc ya rabota nga sentei bo mutabatu donc moni héros maman pardon il peut se aussi cop na au tir que OK mais bah c'est un abisso c'est bon moi retraite spéciale bien sûr moi c'est pour me na mbala belé net ya baki ça moi bo peut fulu ka pe changer pe millet moi ni ko luaka te mobali moko abali yo ki oleka o déambuler mama yo ça yo déjà banda vivre bo déjà mbala ya solista ki no ababala libala za passe na degré moko ibale ya pasi ba yibisa biso déjà to chité dans la pesi mbote na ancien babele wani lova Henri Modogo mutunanga moko bola numéro na nga plus 243 89 68 57 006 c'est votre Vasco de Gama Sointaï Bodon Hero ndesiko toi 18h05 pardon Hero na basi mususu wasaba mababe na ba internet so ba petit basimbi ba kisi trop ngap conseil na peso kosimba kisi te koyeba pe trop comme ça mutu na yo wana vie na nga wana naye na nga te akisi na nga nzambe boara bo nzamba anikisa mutu tu mais erbo kenda na baselembao bozo babilo na bino biso ozala te nakosi yo kenda selembao te tuna basere na basala ba succès dans na internet pe batamala maba te batamala mo yaka lwa batanya mabedi Neymar mwana etu Tanya Mabedi Neymar na pesi grâce madame Mbote bata bien on dirait que batanya Mabedi bata bien niaka Tanya Mabedi donc moi ne tuna pesi Mbote sikoza donc zara na boulono ko zala distraité donc bolanda na HM TV 1 c'est votre Vasco de Gama actualité na ngabo bolanda na HM TV 1 donc vous s'abonner massivement na Congo Bisengo Congo Zibulami Soudan donc to Zibula donc babi ande makambo eza boyo zala wa donc s'abonner massivement dans la chaîne Congo Zibula yo zala wa yo tala wa tala Congo Zibula tala HM TV tala HM1 ba chaîne yango ba chaîne ba kilelo so tali au sentir ma you know makambo yeno ba sele troté luka déjà erango bengse na poto pour koma yo pour yo zanga yo potala avant to sa émission de ba lego beng o nataki émission bino pe komona ba gwa ba ndo bengo poni ka je t'aime lovera na chombo biso tout sala ngo esala ngo pe lote merci oui merci na ba yo surtout balanda ki makambo ils ont ambiance pour comprendre que tous les bandes, tous les un public, oui, merci Kokeno, merci parce que pour avoir accepté mon invitation. Okay. À la prochaine. Merci na qui émission pour comprendre eza ambiance vu que tous les public, les cas, toujours. Je tiens à remercier à tous qui ont suivi cette émission du début à la fin et pourquoi pas à toi la patronne de cette chaîne la reine Adeline Nomba. Et là je vois à toi mon fils Bobby, toi vraiment tu es le cœur. Je t'aime beaucoup Oliambi Douaya. Et pourquoi pas à ma famille et à mes amis, je tiens à vous remercier. Abonnez-vous massivement sur Congo Zibulami. Le beau gars, hein. Hier, moi, on a ma caméra, na combo, j'ai dit Earth Brazil. Dans le cas, on a sonné Earth Brazil, en anglais, quoi. Je tiens à vous dire merci, bye.